balobi Congo promo de Faté. Bolandaka Congo promo pour ezoloba vérité. Balobi avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafi Gendo. Check. Hugues la coiffe Ikoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindi pour les hommes. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Donc Congo promo, Raf Ngindou nde. Raf Ngindou. Congo promo. Merci nada bena fier na Congo promo. Et ça sito bena no number 1. Donc sito bena intellectuel. Boss Raf Ngindou en tout cas on a passivement bambot. Raf Ngindou le présentateur la force créative Congo promo. Boroto ça la force militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir Congo promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo promo. Avec Raf Ngindou, Congo promo ne tombera jamais. Piccolo Congo promo nde. Ouais, balobi Raf Ngindou. Congo promo toujours, grande puissance. Congo promo qui torcos net na film. Congo promo babunda na nango. Raf Ngindou. Congo promo. Wata plus, wata na boss là. Très chers amis internautes, bienvenue dans votre grande émission que vous aimez beaucoup avec Yves Ipan, tout secrétaire des efforts. La fin avec la série continue toujours dans votre site Congo Promo TV avec le boss américain Raf Ngindou et boss Dallas. Merci à toi, Johnny Célèbre Image Lunda. Merci aussi à toi, Priscille Mangassa. Mbakassa, à l'autre la biso et c'est le plaisir aussi. Na maman la biso Miline c'est mamoté mais tous peuple l'embêto maman li kele maman biazo tali kele mbaté azala mon pandi. Merci aussi na maman la biso Bill Vumuka Fondation tous nga ba vivre nos orphelins et ainsi que notre Mpangi à Monika Akansen tunga la pesi mamoté belé et pas ya Kaba on tchuk le champion de Genève mon vie na pesi mot dessus na Pierre pour d'autres la biso depuis Allemagne et sans oublier mon vie à Kati 100% Musarata Olampo Yanke Yampuka, Venanga Dominique Nkele. Merci aussi à Ndekonabiso Chamboulou, unité centrale de Bruxelles, na Bossagnoté le professeur Claude Domas Leganor, à l'autre depuis Londres, et sans oublier Jean Moulumba, unité centrale de Bruxelles, Papa Nariben, Chris Etemo, voilà. Tous les gens qui sont là, les artistes monene, qui na kombo ya Koko Dioko, Oboyebi, Ndenge, Makambo Mimaye, ya maladie et Lilo. A souffrir makasi na maladie oyo balobi ezo continuer c'est là déjà 3 ans début on a robé tellement masolo oyo mais à part c'est ça qui non seulement sous un artiste yemoko Koko Dioko et comité na mwana oyo boti donc moi né misato ya mobali aussi a commis un problème oyo kaka papa zanango na lingi biso na bino tout découvrir ensemble parce que masolo beta mais pas moi né liboso Joël et parce que qui pas question ça c'est le patron qui ba solo là
a posé cas ya famille pas de renoncer qui sont ça soki a kolinga a accordé sous chance wana pesa ki votre même cas na scène pepe na vie na ngachaka Congo bokoye ba suite kaka ensemble avec vous et na ça la plaisir na ndeko na José Baïla JB Service agence Asira Total Abisso depuis Paris na bosagnoté les pasteurs Amos Pumbulu motema maman na biso Dodo merci na vie na Kati Dimi Dylan. Donc l'empereur Total Abisso et pas Iwapi Bazali bongo na maman na biso Élysée. C'est parti, Jenny célèbre image ici nous sommes en connexion avec toi. Voilà, bonjour Ndeko. Bonjour. Bandeko bata la biso bangi ba oza nani et puis papa na yo nani. Voilà. Moi ya koko. Moi ya koko liboso. Koko na Joël. Nazana kata ndako sai le président sai. Voilà, Joël nini ko sala pa président sai et santé à papa président ndenge nini pour l'instant. Bon, santé à papa, si on a mis sur le terreau, ça va par rapport au début des Araki. Bon, on a mis sur le ça va à super force, à temps de la paix, à Robin à peine à prendre parce qu'on peut l'occasion, on peut l'anda pour prendre des mots. Et mon père, à l'homme qui n'est pas, à qui n'est pas prière, à zone paix. Par rapport à un d'abord, et pour l'instant, Zawapi, à la lingua, tu vois, tu une église. Tu sais quoi, Azana na Bandal. Na Bandal? Na Bandal, non pas non. Na Bandal, et c'est ça, ok. Et Sangobima qui y a quoi Koufi? Bien peut beaucoup qui sont dans la famille. Tu vois que c'est moi qui est la première qui est Koufi. Et ça, là, et puis, mon escazala qui est-ce que connaissance, et les Kambango, voilà, les Alaki. Bon, tant que ça m'a dit, Panzana qui est vraiment, tant que on a abandonné, on a de conscience pour les aïeux, mais on a mis sur mot, tu as par rapport, il y a pas publié à Samana qui est profité, bon, tu as profité, tu es sur le tchango, pour ça, c'est car à Pona, dans le site, dans le
nini esaki rechite salima et bien va bien na biso kokolioko nini tumusaki lisusu parce que akomaki bien fission sai abunda apesa mambongo tutikaki na scène pepe et subitement toyokaki aza libanda akomo baluka na balabala et akokoma osui moi bien rechite one utaki wapi memaki azonga susu na vie libanda ya koluka na balabala. Bon asai rechite wana saki ezateke abime na balabala mais malgré ça qu'il y a un dap mais santé ezaki sous bien par rapport à un dap à hôpital il y a cause il y a sango ya petit frère à présenter ka ba même problème il y a malade ou papa belaki tant na CNPP. Ah bon? Ba sango andesco isaki ba récite ça ba crise ça là ka donc si yo comme na moment ba se rétablir. Na minute ce qu'on dit bon moi calme petit moi qui m'écoute sauf quand il est pour un petit frère sur une jambe assumée qui mise à si le petit frère est en est normal bien maladie que les gens papa yango pesa kana mwana na ebité ba mi balé boké ce n'est pas nani moi conscience des alliés par rapport à ba mi balé minute ezara et papa yepena na minute azani era bongo azobima libanda to bokangi na ndako. Bon parfois mon na kindi baka ndi papa wanda kindi yepa ko kindi na eti ba ya mo bazongi mo wa bimi na eti mo mutima ne linga dans vivre ra bongo ra kande ka malade ka pesa ra ndi ya epesa. C'est le bino bozomona ngeza nini parce que papa utobela wa bakabela kimbongo batu bapandisa ngondengwana obilo kwa melaka sikoyo mwana bakabeli mbongo te pa mutu batu bayebi amelaka pe eloko moko te nayebi te eza nini c'est le bino monde bozomona na famille. Bon tisiko na makambo ngonga pena na mo flou na comprendre pena te mais tout est là nzambe kanda sala makambo. Siko na mito tike wapi mwana leki nayo na tike na ndako na lingwa na test Yé Lodi. Alors maman la bino aboti bino. Est-ce qu'elle a côté la bino azawa pour l'instant? Bon maman siko na minito bango pe bazaka na lingwa la rap. Mais toi bango siko ba venir différent. Bana ba lek na ngamsuni bali. Mishebe to na ngapena na petit frère wana tuzane na mboya de test. Voilà. Assistance ezape makasi ya mama azwa kotala parce que na papa il parie dans la sustain aboyana pona nini cause etani mama na bango kaka et tant azaki normal na papa bazaki na maladie ndakimi ou bien depuis kala bana de aka akamani avant maladie na voilà okolobani na bandeko surtout batotala yo aseneti moment na Congo Promo TV et na mokili mobimba par rapport à oyezokoma oyekomeli famille na bino. Bon na olobaka ezaka ke ya liboso na bazwaki balikanisi na ba effort ya koyede papa nde azupe force pour se rétablir na pesi bango na merci na bato nyonso surtout président sai na pesi nyonso merci ya mibale ezaka ke soki mpe lisusu bato bakozwa lide to likanisi to motema ya mawa ya kolandela soin ya petit frère ezala mpe bien po esala mpe kaka bien mpona kaka papa po ti siko na minute oyo papa non te avivre place mo na petit frère nanga po depuis papa kota CNPP depuis leki nanga bela malade na bakutani te siko nayebaka te sikoyo mokolo bakutana papa omona sikoyo maladi oyo abelaki mwana epa benyango nayebi te so réaction ezala soni c'est que eza cause ya séparation oyo bokaboli papa na mwana esika moko te mpo soki papa amoni mabe koki kokoma bon na minute oyo nde sikoyo nde tokolinga kutu nde te papa yeba basango na ye po siko papa yeba sango na ye akosala sur réussite donc papa na bandali monsieur tona lingwa so ayebi ka basango ke lodi mutu lisusu komo déranger mutu komo trouble
okaye mpe sosa sur réussite wana tokuyaka nzambe kaka sungaa po asime. Et na ba classe na bino bosuka ndenge nini rappelez bato encore vous avez combien de famille ya kokwa boti bino? Nous a 4 ans 3 garçons na fille. Et bandeko na yo classe ya yo moko pe botosa ndenge nini? Classe pour ngana hotel aux diplôme na hotel aux diplôme faut na continuer à l'université maintenant ba mbongo epene za na mo pena te ngani na ngana na ndako petit frère ba zope moye ya okende ya otanga ya ngana na tina na teams na ma classe pour ba kende ba tanga mbongo pena ya moke ya par rapport ya marambe tout vivre ngana afutela bino moment où tu fais un coup baba fut en classe les ara il y a salaire à papa ou toujours à RTNC et on dit permettre biso na classe na ba kolia mama na sera salaire wana biso. Voilà liloba na artiste comédien nyoso baza libanda ya mboka et baza ebele Jani Faye azawana le franco toza na ndeko na biso Fioti Ngoma baza libanda ya mboka batolokola ba Apo Firenze les parfaits de bonne odeur ba ndeko na biso ebele ba Mike la Duchesse ba Château de Londres ba Hans Luzolo le Fantomas ba 2 minutes ba Jolie Meta ba ndeko ba Meta Pinga ba ndeko na biso lokola ba Fatou Miracle baza ebele baza na poto bazotala yo à ce net moment au rebisa bango nini et puis na ba o baza na kati ya ville Kinshasa a oluka ba fiston sai ba vie de loin baladi esobe ba artiste comédien nyoso tu mboka na biso au rebisa bango nini ona la bana bango ezaka ke suba zeli kanisi ya ko continuer pour aider ndeko na bango tina suka ezala pe bien même ata yoza souté ata biso bana na mituto reconnaître que il y a certains bâtiments il y a biso ça pour na papa ils appellent esengo pona ils appellent esengo pona bango moko nanu bato bazoli kamisi ya kosoma pe pona biso pe bana esala pe so bien lisusu pona ye moko su papa amona penake baningani ya bacomédien batiki ete basoutenir eti na malade surtout bandeko ANPC président Masumu koyebisa nini bon tisiko ye moko papa amituna rapo ye moko papa amituna rapo de poko to hôpital tinda bimi na bacomédien nyonso o ye bani na bango na ba o basona bien na ba o bazala bien amonaka ya compter bon habité ba monsieur sona so ba kapso ba préparer mo ke ba oya tout so ba bosana tout so mais ça la ndene habité wana na habité mais merci kana ba ko ba sister voilà tokomi na suka vraiment et comment n'a pas fiston ça a été évité oyoko sala nini oyoko kota dossier pour na likambo ya papa na yo to oyoko tala kaka fiston ça c'est le coup pe pour mesana qui parce que depuis lors il y a maladie ya papa na CNPP tendance na biso na bino to ndeko koma ti na hôpital na CNPP na fiston ça et puis andai ko tinda yo ba mbongo ko kabela yo pe et pour na kosunga papa na yo alors oyoko tala ye ou bien oyekaka ko kota dossier par rapport à likambo komini papa et puis lekina bon tellement nde tozala na président ça depuis na hôpital nde tomesana na ye bon totikala na moi bonne relation mo ke nga na bosana mote ya bosala ke mo sona vani na ndako sona mona nga ke nana ngelo sala tete na betela mo président tout na ya tale ndi amonde mais ko bosana te ko pesa problème aux na na famille il faut betela ye akoki ko sunga lisusu mange makambeleke belebele voilà est-ce que ko betela lisolo oyo ya famille ekomeli bino lisusu te celui comme jali na kobombela ete po aza na koloba tant aza le seul te mais na koloba ke aza mutu moko boye oyo amotivaki guérison ya papa po parce que bato ebele babetaki yango kara donc aza mutu moko boye asalaki eloko wana
azongisaki yango susu na succès oyo esalaki bato mosusu mpe bayeba kotia mpe bamoyen na bango age mpona guérison papa yango kombo na ye na ndako ne meme numero atie mboni eya babiloko moko oyo nga na kobosa nango te ata mpe bana nanga mpe bayeba masolo mpona tiaka kongo mpona ye surtout bambote ya tro aeskizanga mpona bosanaki na depuis auparavant oye pa motu moko boye meme ata mpe baprésident saisai soki batiaki mpe su motu makasi na bamakambo eya mpona bapapa chaka papa chaka ye atravaille fort totravaille na fort depuis ebandeli ya maladi oyo so papa bungi ye moto akitambola akiluka papa en tout cas merci à trop na effort na papa chaka. Voilà, le numéro de téléphone, pour encourager Bino et puis vous pouvez sa conseil. Évitez, vous pouvez ce numéro de téléphone pour la biso pour que benga et sunga ceux qui 0243 ya Willy Moucheni et puis 82 035 61 76. Voilà, il a basu qu'on a bandé ko bata la biso ça ngoni ni. Il a basu ki zara ke na souhaité ba bonne année na nyonso na ba collègue nyonso ya papa na ba nyonso o bazwali kanisi osunga et puis na ba o bazo penser tisiko na kolokele quelque chose tam sur olia tout tam sur quelque chose pour la classe ya bana. Merci na bango yasuka ona bakizara ke ba continuera osunga biso nzambe pe alimba te ko pamba bango. Merci na merci. Merci Joël. Voilà, très cher internaute, voilà, donc je pense que vous avez compris que tout ça n'a de Gonabiso Joël, mon avis est Nabiso, et pas fiston Sessaï. Voilà, tu vous répéter sur la pile, et on a l'équipe. Voilà, sur mon président, mon pilaté, donc Benda Bouté Segre. Voilà, les kings, tu sais, le Tangazo, voilà, tout ça pas fiston Sessaï, tout comme la Souka, voilà, bon, mon Ndenge de Gonabiso, à auto sur la mon avis Nabiso, Coco Dioko, voilà. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci les boss américains Rafongindo et boss à Dallas. On se retrouve prochainement si Dieu nous peut. Merci, bye bye.